Initiative moi dans la haie. Il y a mon qui peut-être qui en tête si la famille la haie. Oya boya tika maman la bango malgré douleur, malgré passé, malgré que zanga ya famille. Andima ki afanda bemi na maman la haie aluka boko na maman. Magali soki ngana zalaki. Ero yo ya ki pose ba bengani yo. Tona to kata na bilamba. Mais je te mets en défi. Magali na futa mbongo na. Na on est kana ba chaîne tout. Yo lokola oza koto oza toza bato ba musicien te. Toza muto musicien azate. Tozonga na okana ki journaliste. Magali a serre naé, tu vois, a serre naé. Sur le bac on a dit qu'il y a qui ça y est. Mais bête que fleur tout passer ma bielle. Dans un yé baté qui journaliste ango, on a la bonne qui et là quoi ça te ko bato pinga banini. Ou soit après ça va bien makambo bo pinga. Tu vas nous montrer toutes les preuves. Oye bichon on est tout le monde a des émissions. Pas donner au bouquet il y a le tongo. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène dans le babonné de Rolex ça ma perruque on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prime encore abordable reço ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au sol à canine pour atteindre la uniforme. Donc, na pour like sabino oyo eza mafuta ongamukona salaka etelisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe
ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. De Tarvi Magali, au salaire on a maquinicité. On est qu'une émission, au salaire maquinicité émission. Au décortiquer, au finguiller. Tu as parlé de tout. La vie à maquinicité. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ce qui va te faire, on va affronter. Si on a pas maquillé dans l'émission, on zonga pour nous. Tu y es dans la police. Tu y es dans la police. Je parle avec un gros douleur ma carte saboté. Magali a tiki makini a tiki moi dans la haie. Il y a mon qui peut-être kazaki en tête si la famille la haie. Oya boya tika maman la bango malgré douleur malgré passi malgré que zanga ya famille. Andima ka fanda bemi na maman la haie aluka boko la dans la haie. Dans un yé bateki journaliste ngo on a la bonda qui et donc, il s'est dit que vous avez pinga ou soit après ça va venir Makambo, tu vas nous montrer toutes les preuves. Voyez Michel tout le monde a des émissions. Pas venir au Luki Oya na Tongawa. Magali soki ngana zalaki. Ero yo yaki pozo ba benganyo. Tonga to kata na bilamba. Mais je te mets en défi. Magali na futa mbongo na nga. Na oleka na ba chaîne tout. Yo lokola oza koto oza toza bato ba musicien te toza moto musicien azate tozonga na okana ki journaliste songa na bina affronter yo bokoka te magano banda YouTube kala obonga to ngelo bi ekirindi kana no sala to bi bakamuna ba on zalaka o une émission pour baninga ba répondre yo c'était comme ça mais et eux tout maraka ndeko na biso nga benga Fleur Lendi fait ça une émission Magali a cette émission moi j'ai appelé Fleur la Fleur fait ça l'émission abina ndeko na bela dans l'hôpital na pause pour rentrer dans moi matonye a on a voulu que non peut-être a voulu une émission peut-être makambo abida on a voulu une émission mais après na bête que non a bela après na obenga eso c'est dire on bela ndenga solo mais tant émission elle na rage na kati internet c'est Magali a serre na ye tu vois a serre na ye sur le bac on a ndenge qui a quitté ça y mais bête que Fleur tout ça m'a bien non c'est connu de tous parce que sur baebi dans le bac et c'est pas la peine à répéter parce que dans la famille tout ça m'a bien sûr émission sur internet nous au Lukango mais on a et le renoncer les araka c'est pas les moments il y a ça marambo c'est pas les moments c'est juste un message un moment temps où concert na biso ya gola loba et peut-être qu'il y a loba parce que c'est pas les moments ya makambo il y aura les moments au loba tous les landes de la biso Magali et tous les landes de la biso Fleur à continuer à la mort to continuer la mort les abisso de bajoie c'est tout fait non voilà et bien on dit maman voilà et bien on moi juste na eta kaputo de la biso to ba dernier hommage to continuer la mort ni za la kaka putain pas programme le salama to ba ndingo lila et biso alors qu'est-ce qui fait que la chroniqueuse il y a YouTube ou avec un YouTuber tout ça là parce qu'il y a d'autres personnes dans la journée de formation et ça remercie YouTube et tout il y a pour les gars dans l'émission pour ça là l'épisode pour critiquer même si vous allez bah ceux qui vont bébani il faut la télévision pour régler ma compte et les lopes donc on le met avec bateau sous batikali parce que quand tu passes à la télé tu savais même pas qu'elle a mis à malade et quand tu commences à le clasher et tout aujourd'hui là la mie est partie. Non, dans la longue par rapport à la question, il faut que Baraka, quand il y a un moment où on est moment bouillé, il faut interpeller sur quelque chose. Il faut interpeller sur que non, dans la vie, il y a un opposition éthique. Mais il faut garder l'esprit. Quand on garde l'esprit, ça veut dire qu'il y a un Nzambe. Nous sommes éthique là. Mais en clash, il y a un point de frontière dans la clash. La classe monsieur ça nango bien bosa ngolo classe na TV mais en soi boso na bino bien c'est quoi de ça la mana ngopé okuta na bino na kantimini mais na TV doit yebika boso na la conciliation ça la bien ko lingana na ndenga vrai ça la bien on a ko lo baka yango wana par rapport à la question. Merci.
finga mutu mo ba aleka na tebe te pas finga bato. Pardon bien. Ozomona, eza rare pour mon affaire avec la tebe pas finga. C'est rare. Il y a pas de micro du camp. On a dit surtout ça va ici na bakade. To bomba on a ba. To ya na tebe. Banda ma ba internet ba depuis ba 2006. On a dit nataka tout le monde bima que nous allons ici na bakade no bomba na ndako. Et no bima na X bomba on a ndako. So bima na président de la République bomba na ndako. Quand tu as encore la vie privée, il y a un moussala. Comme ça, on est laissé à biso. Il y a des gens qui sont là, mais tu as des gens qui sont là, ils sont borqués, c'est tout ça, la raté. Et pourquoi vous ça la c'est pas bien. Il y a un lobby. Ma famille est sous la famille. C'est comme il y a des publications, n'importe quoi, c'est pas bien. Tant que les garanties, il y a des bien. Il y a des pour la loi qui sont avec des blocs. Sur les bien privé, non, tu gardes ça, c'est toi. Il y a bien sauté. Si pourquoi on va ici dans la Kabyle, on est dans la Chine, on est dans la Kabyle, on va contenir au Panama. Fleur Azara quand il est dans le quitté. Fleur Azara quand il est dans le quitté. Fleur Sobo, Bébani, attends, on met à l'IET. Les cas, c'est ça. Mon news a été au salaire Mabé. Alors condamné en plein air. On a eu un état la réalité. Sobo, Bébani, Bébani. Mais pourquoi Bébani Magali a gardé ma ramenée à Bobon. Aussi, j'ai raté un mort Magali, Magali a sali boisson aussi. C'est pas bien. Donc là, c'est mon pouilla, moi, ma casse. Là, c'est mon pouilla, t'es sous un Kabyle. Bon, on a un on a maman c'est ça les canets TV dans na ici na bakabelo na ici na mituka non ils arrêté et on a besoin de sortir sur YouTube pour sur TV pourquoi pour YouTube là trop buzoba attends le ba bon te bon ça miniature otanga maman c'est ça le bagi boy maman c'est ça zongi ça qui boy pour ils arrêté to gardara hein et on ba YouTube oh ils okitsa ba tembele muso mona tangela na yango journalisme était mal na TV kaka tant les capé pesa biso papa pe non non tanga na institut eza pété pour ani pour finga on a confiné à Rabatou, pour critiquer à Rabatou, il faut les carnatifs, on va n'importe quoi sur Rabatou. Non, pas la liwana, zam kolo, atiki mwana, c'est comme moi no yatiki. Ben oui, to bombara ya biso na bandaku. Ba bien na biso to bombara ngo na bandaku, to bimbara na ngwa te. Olandi, fleur atikala finga mutu morte na TV. Fleur sela mutu mort émission te. Ba carnet odia bazawana. Peut-être même bazawana. Atikala sela mutu émission te. Olandi, ya toza ma bena obenga vraiment maman c'est ça na mona kio koto mo ezali mo gauche boya, faut za na droite. Bien era yango wana. Mais mutu abonné internet ba zo soutien. Pour sortir ma internet to la TV. Mais mutu abonné na monde internet ba zo été. So botanga ba classe te, bokende bo bandila kotanga classe ke ta ina au satama 3 moments au le casco au bandolo ba batu bien ndenge ki journalisme. Déontologie journaliste.
que motu nyonso tu azala mpe na mabe na ye me nga namonaka mabe na ye te e siko na niati oyo eza esika dernière fois na nga namona flore ezalaki awa toyaki matanga ya papa ya la Lyon je crois SP to se retrouvaka ngai na ye na journaliste moko wana komona kiminga azolela mpe makasi ya flore azali kodéplore comment vraiment moninga na bino journaliste akufeli papa boye te wana flore awa kaka azali koloba ngo donc elle était sociale et liwa na ye ça m'a beaucoup surpris na tongo kaka bena lamuka na moni flore na ba Facebook je suis allé jusqu'à na résidence na bango nakutani na papa na ye mais explication papa na ye ça m'a beaucoup choqué muta kufa na malade ya 5 jours malaria moya 5 jours malaria mal soigné comme atina ba scanner et comment belé et comment elle s'est retrouvée dans l'hôpital à Mouké kuna na dispensaire na Lemba na renommé ya Flore aza journaliste artiste comédien oyo ayebana abela a se retrouvé na dispensaire à Mouké je ne sais pas et là on est même qui kuna et on me dit que malaria mal soigné. Et je suis choqué, je ne sais pas. Nandaku, mais ça aussi ma téléphone, na mon Facebook. Na mon j'ai mis ma ibele je crois. Atiango. Na bi oh, Flore na télé longi bien. Na bi oh. Est-ce que Flore ka ngana yebi Flore? Nde na bengi la Lyon SP na yepa kokelo bati. Nde na robe nga Beni Lokaso parce que baza ba proche nga na yebaki na mona ba mingi na ye oui na bengi ye muto expliquer nga ye pas comprendre te alors on a eu moyen de transfert na eti na ndako na bango na pozo nde na ko ne ko prendre information nyonso tout conseil ni ko pesa na obatikali le ba journaliste nanga na bino ça fait trop mal todo kufa na ba âge moko muke Flore akufi na 38 ans ndenge papa na bisinga 38 ans âge
ya makinisila ngaye makopila ngaye amiletuletu moninga yanga atanga pasi yaya balekebele yaya nangaye ke mutu nyonso tu azala mpe na mabe na ye me nga namonaka mabe na ye te esiko na niati oyo eza esika dernière fois na nga namona flore ezalaki awa toyaki matanga ya papa ya la Lyon je crois SP tose retrouvaka ngai na ye na journaliste moko wana komonaki minga azolela mpe makasi ya flore azali kodeplore comment vraiment moninga na bino journaliste akufeli papa boye te wana flore awa kaka azali koloba ngo donc elle était sociale et liwa na ye ça m'a beaucoup surpris na tongo kaka bena lamuka na moni flore na ba Facebook. Je suis allé jusqu'à la résidence na bango nakuta na papa na ye mais explication papa na ye ça m'a beaucoup choqué. Muta kufa na malade il y a 5 jours, malaria mo il y a 5 jours. Malaria mal soigné comme atina ba scanner et comme belé belé. Et comment elle s'est retrouvée dans l'hôpital à Mouké, na dispensaire, na Lemba. Na renommé, il y a Flore. Flore, as journaliste, artiste, comédien. Oh, Yebana. Abela a se retrouvé dans dispensaire à Mouké, je ne sais pas. Et là, on est le même qui est Kuna et on me dit que malaria mal soigné. Et je suis choqué, je ne sais pas. Nandaku, mais ça aussi ma téléphone, na mon Facebook. Na mon j'ai mis ma ibele, je crois, à Tiango. Nabi oh, Flore Nathalie longi bien. Nabi oh, est-ce que Flore Ganga na yebi Flore? Nde na bengi la Lyon, SP. Na yepa kokyo lo bati. Nde na robe nga Beni Lokaso parce que baza ba proche nga na ebaki na mona ba mingi na ye oui na bengi ye muto expliquer nga ye pas comprendre te alors on a eu moyen de transport na eti na ndako na bango na pozo nde na ne ko prendre information nyonso tout conseil nyoko pesa na ko batikali le ba biso ba journaliste nanga na bino ça fait trop mal todo kufa na ba âge moko muke Flore akufi na 38 ans ndenge papa na bisinga 38 ans âge oyo biso ne senge to kunda ba pa Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la poteau, vous avez la perruque à Kitoko, la Belgique, la Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène na olo babonde de Rolex ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au Salakanim pour atteindre à la uniforme. Donc, il faut like Sabino Oyo et Zamafuta, ou Namukona Salaka et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzamina nayebi tisuku shuba kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo nada
qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba dada makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nada agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko ce n'est pas possible. nada moni moninga fimbo napesi oawa opiso tunu biso baesoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka onsait jamais ya mamini tokei ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa bosantu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa bosantu Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de Rolex ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque ya kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bisikanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc
hésitez que contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzambe na nayebi tisiko jour akolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na pataja sa telefone. biso baesuka biso mbongo na nzela Kama mbare, yeko tumenena mbongo ya wasi. Yena manendeko yeko ya bayasi. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka osejane ya mami tokei tangukelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu tangukelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posa